Bonjour Bandeko, awa toza ko analyser avec Gilmas. Ba vérité est belé. Eza ko échapper batu. Toti koyoka email na sortie médiatique na ye raté et pas ya Mige Niema. Oyo aza pe faux journaliste. Aza ko loba makambu oyo baza ko maîtriser te juste pour na ko amener polémique. Mige batuna azoloba flagrant délit eza ko kanga mutu na mbetu. Ça, wana nde journaliste. Nga personnellement natikala koyoka jamais natikala koyoka Mige afandi lokola nga aza ko décortiquer ba musicien, soit aza ko décortiquer musique ou aza ko sala analyse ya musique yemoko pendant même 15 minutes. Na yoka yango te. Alors ba force ya batu lokola ba Mige eza sima ya ba invité. Alors sika ba invité o baza koya encore na bisaki bino eza guerre ya ba chroniqueur minute oyo. Soki oza pour JB eza na ba place ko kende. Soki oza pour JB pona fere oko kende pa ba jazz okende pa Mige. Soki oza pona Fali pona ba mutu nyonso aza adversaire ya JB ya Wera bakokende côté ya ba elengi ya Congo je pense wana kaka. Mais soki boza pour Wera fere kuna nde Fali nde bokende kuna. Mais soki boza contre Wera boza contre Fali bokende pa ba Mige et pas ya banani et pas ya ba jazz ndenge total kana dessin ya ba chroniqueur ba fani na Paris wana. Alors on a oti kolanda sortie médiatique ya Emilia. Sortie médiatique na bango ezalaki mingi koya ko booster ko sala ko défendre Jibe Mpiana pona ko bimisa Wera kaka mutu mabe na makambo yango kaka ya Lisaponge 2. Nde onga naza komona na ndenge liso kaka ya analyse zalaka. Sika mutu Mige ba erreur baza ko sala. Ayebi bien nanu yemoko ayebi ke Emilia aza parvenu. Auti koya ayaki azalaki ne bandelité aye koya na kati ya wenge. Akuti au sentir. Mingi bazolo bela nzembo adade mpoko na kolobela yango pe. Avant makambo ya boye salema ifalaki batu lokola ba Mige po bafani na poto. Baza na avantage ebele ya kokangama ya kosalaka ba analyse na ba via kala ya wenge. Mais comme capacité na bango ya ko maintenir analyse za mwa muke yango bomona ka ba se limitaka toujours na batu ya polémique lokola ba Emilia batu lokola ba ndenge ya ndenge wana kaka. Alors tokota na nzembu oya Lisaponge avana na bosana. Lisaponge tango Jibe azoyemba eza nzembo ya Didier Masela. Balobaka eloko neloko ezaka na ngonga nango ba fait na ba circonstance mutu sala balongola ba Aimé Bwanga ba circonstance na tangu baza ko sala nzembo wana ba Aimé Bwanga bazalaki déjà batikaki mouvement kala. Sika bazo lobela Lisaponge oya Jibe o nani ezalaki na nzembo ya dade mpoko eza nzembo ya Blaise ya Didier Masela. Donc direction oyo Didier Masela pesaki Jibe ayemba parce que Jibe atikala jamais kozala na bandelité apesaki version wana soki botali bien ezalaki na ba moment ya polémique baza ko swanaka na ba ndeko na bango ba zingzong ba Aimé Bwanga polémique wana comme nani Didier Masela yazalaki kaka kolinga zala fondateur mutu mususu te objectif na yeba bosa na ba Aimé Bwanga batu mususu pona ko aiser pona ko tia climat ya apaisement na moment wana. Je pense que Wera sone balobaki batika makambo ngo ezala kaka bongo boyemba bongo pona kaka ko pona ko tia banini ba confrontation te makambu olekaka na kati kuna batebele baye bakate mutu lokola Emilia akoki jamais kozala pembeni ya Jibe Wera Didier Masela ale makaba tangu baza ko solola atikala jamais kozala wana parce que aza petit baza ko recruter aza mukala. Alors tangu ba Jibe bazo solola ndenge bakosala Lisaponge Emilia za mutu mukole falaki kutu aloba makambo nga na zoloba que circonstance ya moment wana ifalaki basala Lisaponge ya ndenge wana.
Encore une fois, circonstance oyo salaki ba yemba lisaponge oyo JB asalaki na nzembo ya Dade Mpoko eza pona circonstance pona ba événement ezale ko salema na moment wana. Soki bazalaki à bon terme bango tuna ba zingzong elingaki esalema bongo te. C'est parce que conflit ezalaki yango salaki ba se maintenir bongo pona ko inviter. Imaginez-vous batia ba kombo ya Beme Bwanga et puis balobake pourquoi boyembi biso ba porter bango plainte. Nyonso wana elingaki jouer na ba situation ya moment o bazali ko sala nzembo wana. Alors lelo net bazoloba baloba babenga kasi Didier Masela poaza cofondateur. Soki bolandi maloba Didier Masela ne bandeli. Didier Masela kutu soki totali bien wera na Didier Masela ne bandeli mutu ata moko te aza cofondateur. Bango baza ba fondateur. Po baze ko kende place elongo bango tu elongo. Na likambo wana déjà eza ko longola JB neti un taureau. Mutu moko boaza ko prendre GT. Déjà avant JB aleka lelo na émission aza mutu falaki ayoka nini Didier aloba Didier déjà sa aloba tangu mouvement zo banda wera mutu bazalaki na ya tout le temps okende pa ba Aimé Bwanga pa ba zingzong tangu wana JB azalaki te. Alors lisaponge osika wera za komema toloba climat ekomi climat ya apaisement. Tangu wana bazalaki na ba problème mais lelo ino plus de problème ba kwa ke sila alors baza kozonga na bomoko soki bino boyaki na système na idée ke oyo JB ayembi yangonde il faut koyeba ke ayembaki yango na ba circonstance boye na boye sika lelo ba circonstance wana esi elongwe tokomi na tangu ya vérité peuple congolais ba amouri ya bonne musique bazolinga bayeba musique yango ebandaki ndenge nini parce que tobosana te zingzong tango aye soki aleki na émission akoloba ngana salaki boye na bandaki boye na salaki boye soki abandi koloba makambu na ye vous allez voir que azalaki même avant JB tangu Aimé Bwanga koya alobi asololi azalaki avant JB mais tangu baza ko solola toujours ezala zingzong ezala Aimé Bwanga ezala Didier Masela wera pe azalaki na groupe wana donc mingi bango mine wana a Aimé Bwanga Didier Masela wera son na zingzong bango nde ba vrai fondateur ya mouvement. Alors soki JB aye alobi eza c'est de n'importe quoi eza façon à koloba mais aza ko respecter ba opinion ya batute parce que koloba n'importe quoi bazoloba est-ce que bango bayemba basala nini zingzonga yemba Aimé Bwanga azala na mouvement bango tu ba contribuer na ebandeli ne bazoloba nini ebandaki lisaponge bandaki ndenge nini. Ça n'a pas commencé avec JB, ça a commencé avec Celio Star o ba chanja kombo ko changer. Soki bolandi histoire Aimé Bwanga zingzong na werason bango tu balobaka teke wenge ebandi na kombo ya wenge ba changer nde kombo ko changer eza neti lelo obotama Chilumbu kombo no Chilumbu ozi bateme babalusi kombo ekomi Jean-Luc. Sika yo muto zalaki Chilumbu okomi Jean-Luc est-ce que okomi mutu mususu ou bien ezaka kombo nde ba changer ça makambo ngo eza pendenge moko wenge zalaki Celio Star ba vie ya quartier balobi bo changer bo tiango na kombo ya équipe po pesa ngo force ba changer kombo mais eza même orchestre même osatire. Pourquoi congolais ozana mutema mabe mutu lokola Emelia akoya koloba nini ya malonga Emelia akoya koloba nini na makambu ya lisaponge nanu ezala ba alempela ezala so bana tangu ebandaki bazalaki te le vrai bato bakoki kozwa na mission babandi komata baza 4 wera so naza na droit ya koloba pona ebandeli ya wenge nani oyo DJ Masela za na droit koloba ebandeli zingzong nana nyoyo na Aimé Bwanga ale makaba ta musu na yebite mais en tout cas bango 4 nde baza vraiment na mot à dire pona ebandeli pango parce que bayebani bango 4 wana bayebani JB aye kokutana na bango déjà bayebana kikala bayebi Kiev qui faisait quoi premier drummer ya kaka na ya boy werason bazita liboso donc bango bayebani qui a fait ceci qui a fait cela histoire mususu kutu bakoloba JB akoyeba yango te au moins que ayeba ndenge bazako sola ndenge babandaki mais lui n'a pas été là azako yoka histoire. Alors bandeko baloyenge ya ba Emelia oyo Emelia za koloba kaka pona koloba
il n'est pas intelligent, azana ba capacité te. Et mais ce n'est pas parce que aza papa aza mukolo nde aza capable de défendre loko. Ce n'est pas parce que kombo na ye Emile aleka na wenge nde aza na capacité intellectuelle ya ko assumer quelque chose. Non. Akoki kozala pe mutu ya wenge mais aza na ba dérapage. Ce n'est pas parce que oza mutu ya wenge nde oyebi nyonso. Eza na bao bayaki sima na bao babandaki histoire. Bao babandaki histoire bangonde misisa. Ba Emile ya oyo baza kaka ba fruit ya wenge. Baza bana ya wenge baza wenge te bauti nde na musisa ya wenge eza na ba oyo basala wenge eza pe na ba oyo baza ko jouer na fruit ya wenge ezala ujibe atiaki 3 chansons. Ce n'est pas parce que aza grand mais wera atiaki moko sika moko wana na ba 3 chansons nzembo ni nde toyoka ka lelo na banzembo nyoso ujibe atia na album ya liboso soki lelo tolobi banzembo batu bayokaka eza kaka nani nikide batu bayokaka. Et bon, on album ya suka ya Pentagone. Ouais, rappel atiaki ndenzembo. Ujibe atiaki kaka moko. Sika makambo na nyoso boza ko ignorer. Banzembo ezala te. Ouais, ratia banzembo ebele na groupe ya wenge. Na ba nini oyo banzembo ba album lokola banzembo la volume 1 volume 2. Ouais, ezana ba place ouais ratiaki ba 2 chansons na ba album. Oyo Ujibe atiaki kaka moko. Ce n'est pas parce que Ujibe atiaki soki 3 nzembo wera moko nde akomi soki nani. Ce n'est pas ça. Emile azana ba dérapage mutu esalaka bien te. Ba diamba ba makambo ebele aliaka ba putulu wana esalaka Emile bien te. Yango bozomona ba place eska ko beta ekozala te ekorate. Nga na lobaki déjà. Na lobaki yango lelo bozwa date ya lelo. Na lobaki yango ezosalema lelo. Emile eloko te makelele ya pamba akendeki na Congo kozwa bakisi kokende ko implorer nani Ujibe atia ye poa ye moko ekomona ke Ujibe aza na poa te makelele ya pamba Emile aza toro ayebi eloko te makelele wana oya ya koganga ganga eza synonyme ya koyeba histoire ya wenge te ye atikala jamais kozala na wenge aza mwana ya wenge atikala jamais kozala wenge men aza mwana ya wenge aza ressortissa ya wenge alors kozala ressortissa ya wenge elingite koloba oyebi ebandeli eza neti lelo pe balobele mutu lokola Manda chante apesa histoire ya wenge ye pe akutaki wenge kokuta pourquoi ye bokende komema ye na makambo ya histoire ya wenge ya kolobela bino makambo ayokaki Emile pe koloba makambo ayokaki mais batu oyo basala histoire bangonde boyambaka na ba plateau na bino. Ce bolingi kolobela surtout makambo ya lisapongi ya wenge. Ngambu tuna bino Gilmas bande konangai oboza kotala ngai boza ebele bakombo na bino na boza ebele kotanga moko na moko nangaki te na tikala pena na sijoana bakombo sino ekozala mulai mais naza ko féliciter bino naza ko remercier bino na ndenge boza ko vraiment ko soutenir ba émission boza ko en tout cas ko soutenir chaîne oyo fona ko ba vérité merci na bino de partout dans le monde sika boza ozala na Canada États-Unis na Afrique na Europe mobimba Asie vraiment merci na soutien na bino merci en tout cas analysons avec Gilmas toza ko souhaiter bino toujours bonne journée bonne soirée ça dépend na ndenge boko yambelanga émission bobo sana tout ko tia ba commentaire na bino ko tia ba j'aime et ko sala bien so nano s'abonner abonne-toi à oza place à ba vérité mutu na bino Gilmas yoyo à plus.